Nous sommes tous abonnés, nationalement, Madia Star TV. Et à la maman d'Athé, Pato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angèle Loué, Andima, Madia Star TV, Chalaketa, nationalement suivi. Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakata Madia Star TV. Le Kiko Kikondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement, Madia Star TV. Et à la maman d'Athé, Pato Bandima, Madia Star TV, Zambaba Media, le Ramadan Bamis, Bapid, Naba Théâtre, s'abonner. Bonjour famille, bonsoir. Na écoutez les bino apesi bino mbot na komo na Yesu tikete nzamba lola asala biso subolam na mokola lelo. Nde tolobaka bande kunanga toyaka toujours na kata Madia Star TV. Ceux qui tomoni eloko moko bo de kwa sali ya malamu tokoya toujours là pour na kokourager. Ceux qui pe mutu moko aye koloba mabe bande kunanga tokoya ko sala toujours ba analyse. Biso toza pour mutu te mais toza kaka ke batu moko sala ka toujours ba analyse comme habitude. Yo babi bande kunanga ouais, Kazali, Moto ya sika, na kata Madia Star, tu vas de konanga, please, s'il vous plaît, kobo sanate, bo aimé, bo like, bo tcha commentaire, et ko sala biso bien makase. Babi, babi bande konanga, to yesu ko loba makambu, oh, to moni, toujours ba réseaux sociaux, to ko sala toujours ba analyse comme habitude. Yo bi bande konanga, partagez vidéo, aimé, et ko sala biso bien makase. Oh, pelingi libanga, babi, babi sala moi bien, limera wa se pezawana, au contacter toujours Madia Star TV, bande konanga, moi libanga, et ça rappelle bien. De libanga, ça l'envoie fait, mais là, ça volonté, le bas star, bokanga libanga, et ko sala bien, babi telaka moi ça qui kokoma plus moins au baka abimsa maluba avec moins difficulté quoi voilà ça n'est pas mon boulot quoi boko libanga ba bande ko nza beta support na bino bande ko nga bo soutenir Madia Star TV bo ça la jamais décès bande ko nga to yesu ko so la comme habitude ne to baka ke to yo ko so to ko be loko nde to mesana ka ko bana kacha Madia Star TV ai to ko ba kambu oyo esala ka na vie na biso bato. Tomonaka souvent mingi mwasi na mobali soki bakabwani ebele ekomaka guerre. Bituma mingi eutaka mingi na ngama mobali soki mwasi na mobali bakabwani ezala bozaba makangu. Mobali jamais akoninga souhaiter bolamu ya mwasi na ye be molamu ya ex na ye. Makambo bande kunanga tozana mokili ona zoloba ezali fama na zolo ba makambo tozomona na mokili en plus ba réalité ya vie o tozokutana ngo na vie na biso. Lelo tozolo ba bande konangai o etabi ndeko na biso Karine Mokondi na peso mbote place ozali na ex na e. Ex ne moko maître 5 so comme on est nani bande bo comprendre nga sentir ba maître sentir voilà. Makamazolo babande konangai eza makamoko ya mabe makasi ya kumona ke papa mukolo na mama Emily bavandi bazo sala émission moko mona ke ezali kaka passe na mawa. En plus mutu oyo azo salisa sentir émission mona kaka ke elongine kotala chichi de bande konanga biso to yaka pona o critiquer te tant osa banaliste total ka ba body language ya mutu. Donc le bal anglais. Donc mona ke mutu azo salisa ndeko sentir émission mama Emily soko teli body language na ye aza déjà mwasi enquête. Comment koko fandisa tata mukolo bongo ozo na yo mama mukolo bongo bono belaka vie ya mutu oyo o kutu mutu ana akipaka bino te.
omoni ke bandeko na nga bino boyo na kata plateau na bino bobimoka ba Tintin esopi bino erefese ke Karine Mokondi ndenge azana atika mame Emily na défaut atika pe kopé na obosa ta common ex na ye wana senti na défaut donc il faut bondimaka yango soki atika bino na défaut bandeko na ngai botubela biboluka bobenga na kuzu bobongisa po makambo bozosala bandeko na nga bobimi lokola bana bobimi bana mikie bovai na plateau ndenge ba Tintin yo tata mukolo bimi mame Emily azotuna yo kombo azotuna ke barègle ya Karine Mokondi bakome leki délivrance yo pe tata ozana mandefu wana o répondre pe ke yo babenga kona ni sentir ke ngala ko melise makila te yo mutamelise nga makila ke yo mutamelise Karine makila mais tant que vous sala bozaki na ba rapport bo sala makambo bino mibale bozaki bino mibale est-ce que ce total na question opposée moto ko bimi yuma moi si mutamelisa mobali ba règle be mobali mutamelisa ba règle point d'interrogation si ko yesko so le bike yo mutamelisa Karine ba règle ngo ba ke yo za pede ba beta ko na sima ngo ba ke makila e bima ko na sima ngo le sara Karine au moins ko peso sopi au moni ke obimisi dantino mibale so ko za mutade face côté la banalise na yo toyo ko cholate toyo ko sala touche banalise ngo ba ke Karine Mokondi atika yo na défaut bandeko nanga ceux qui pensaient que batuni yo za délivrance BT yo moko koyeba yo moko pe répondre moni les kamusu c'est ça li passe bandeko nangai ya komona ceux qui moninga zui il faut qu'on sepela quel que soit mutana za ki ex no bandeko nanga et ça très important la vie mwana no soto na mokilo bandeko nanga azali mwana quel que soit ndenge mwana na yeli mwana no soto na mokili aza mwana bandeko nanga mutako sabino te yo tata mukolo boye ovandi na yo na émission bazo tuno ba question na émission ozolo bake mwana wana azali mwana ya koluwe aza mwana kodefisa a papa be yo moko obana ula na Karine mbetu moko omona to mona te ke mokolo moko e Karine abwaki soi to tiko mona ngote engelo bake yo moko zali improductif baloba bona français bo comprendre pas na accent improductif baloba bon ouais boko yo moko produisera te yo mona ko pesa Karine semence te pa matin ce que zala ki muto zali na bipikirita mobile ozali ma mobile bande kolanga tonto yo ka son pa matin Karine aza mosa mabota yo ne muto man espoir bien yo ne di faola ni sa Karine mabota lokolo sala ki yango te o asali yango se kaleki bino bondi mamuninga bobetela mu mobile na maboko aboti Karine bobetele maboko ba ke mon frère félicitations tana kuzu comment que le ba ke mon akop mon frère en plus on va na poto ko dopter na mon poto eza facilité eza passe pour na dopter mon poto eza na poto yango eza na poto ni tozo so la kaka procéder à adopter mon poto bande konanga eza mulaye makasi mingi eza mulaye o ba ke mon akop libala akop yo siko ngo ba ke tongo fana kina Karine Mokondi yo ba fana seko na akop na ba propose na makambo lobaki mbande konanga tete so na mwa muke bande konanga pa matema kamuso komo susa batu mutema e bande konanga tozo sola na bande konanga o mona ke so moko mama Emily ozotuna sentir na bino kuna ozomona ke ba question moko ya keto ba question mona ke eza ba question moko boye on dirait que Karine Mokondi a tcheminoka n'était so Karine Mokondi a tcheminoka je pense pas na ebité pas la question mona ke émission bozo sala ezate na sensité émission bozo sala ezate na lengi moko te bande konanga en plus ça ba ke
o na aidaki ye na ndako ye na mama na ye bafandaki bazali na ndako te bandeko na nga mpo matete mino bosala baémission moko boye eza na tala motu na makolo te aza na kuta akipaka bino te ye aza concentré na bébé na ye aza concentré ya préparation ya mariage na ye donc eyemona ke couple ya Karine ezobelisa bame militation ezobelisa ba ex net action sikoyo likambo so na tuna komone kuna okokata kokanga ngo te muta liboso o azanga ndako bia azanga adresse na poto est-ce que ça Karine yo za mona poto yo liboso ya Karine tango comment na poto mon frère est-ce que ça une adresse na yo vous avez une adresse notée petit on a mutu ke batu musupu ba zapele na poto ba zapele adresse na bango te eza Karine kaka te mon frère siko sungi mutu oyede mutu donc osungaki mutu osungaki Karine au nom de l'amour parce que ozalaki ex na ye parce que tombaki babana amoureux c'est bien amoureux et bandeko nanga tango yo oyedaki bango est-ce que yo comme une mutu agence est-ce que comme qui immobilier non je pense pas. Bandeko nanga benda kongo yo edaki Karine ke soit déjà baola la libanda yo edaki na nango na pota bakunde na ndako non benda nango na pota la libanda to mona même ku ba crocheur o balala libanda baluka kwa moko bomo e bomba mambule betela bango te elingo ba ça quand même pe na protection yo za si ke ndeko nanga ya mobali o lobi o passer mission moko boye o eza madini te maketa ke mobali o monike oza na moura ex note soi-disant atiko na des photos je moko ba bongo yo keke mama Charlotte bana ya poto asa na adresse te ya bino webi adresse eza nini yango ke ba te fait que eza na adresse te na ide na adresse na ndako ye na mama na ye papa il faut ça quand même un respect quand même siko yo ngi Karine afuta yo tongo yedaki e bozala bino mbale na Karine bo même pas ko fefa siko yede mutu obozalaki na ye to bokabwani pourquoi yo bake kuta bana la libana zanga ka adresse obona bon en plus o ka son to bapeke na bimi sinze mon frère to modi na biso nje mwana te pas mateza musala na yo nje mwana e ko za on impact mon côté au sait kutu fausse affaire mon frère eze ko anze momoko ya conquérant eze ko anze momoko ya tembe eze ko anze mo ba jeton moi na moi lelo eza ke to kipa musique na bino te boluka boye ba banze mo boye ezo consoler batu banze mo bo ezo kuta likamo bo ke yo vandi no kaka na kiti na yo na studio na yo o apeke na bimisi nzembo mwana ya kosomba libala ya cop mwana ya cop mon frère o moni ke neti Karine Mokonda koto studio mbamba ne de bimisa ba libumu te o bebisa mba no pamba ya poto ya tongo bimaka wana ya kosala album mo bo mona ke zata na tina te moni ko bota Karine eyembi so banzimo la ke papa ka songo na o mo pesa na makasi te na lo yembi te mon frère o yemba bien abi to ko soutenir o kitoko na banzimo no wana to ko taso to ko soutenir yo po mona ke ce ko ngo sala succès banzembo wana ke no so mama mbila belle ayembela yo kaka yo moko yembi bake libala ya cop mona cop mon frère c'est que yo fa na potote c'est que Karine a eu poto le bilou et Karine a eu ma cam belé na poto que les cabinets pour y poto avance que pourquoi Robert Taratol et là on est à siko yo yemi nanze moi na mami mili pour fani na yo na kit mami mili ozo poser ba question ben te mozo yemba na ba lomba yemba ngukala ni bande ko ranga mo ba analyse musubo sala bo sala émission mami mili ndenge mabete vraiment bolu karape ba question su ya retourna rabato mona te bato ba retourna ba question que alors ba clair te bazo se kamino mami mili ba carte que journaliste on se boza ngo bo vraiment je suis désolé parce que tout kuto sana msukutu beti da ya ki journaliste ba ki journaliste journalisme mais bon comprendre pas na accent na zami na problème nzelami
toleki bino kutu quand même omona ke oyambi mutu osape analyse osenti ke ozosa analyse ozokotela mutu me tozotala makambo biso toza tokotela mutu toza pour mutu te tozotala makambo tozomona oza na plateau mobile mo bozoseka se ndingo lie mundongo ndingo regrette petit wana o Karina botu me faza petit nanga me kokaki te papa vanda nie tikoloba ke mwana ya kodefa yo zalaki wana na Karine pa mate Karine azana tiki bino na attention Karine atiko na défaut pour les no salaki ne procédure na teke be ya kodefa mwana be ya koluwe mwana osala ngote pourquoi pas mate ngo baki ozaki pe nini ozaki pe papa mo responsable te tonton mo responsable te bande konanga moni fi apoto biso basia quelque chose mo sala mo bulu beza mo bulu te avant s'engager pas mobali moi so mutu to sa ota l'avenir a bana ezala lelo tolobake libala mutu ke mutu ko bala lelo le bakabona mutu bande to so etarate mais take basi ou aza na sagesse quelque soit libala no esimba bien ko simba te bande konanga moi ça koninga bota mobala za responsable yongo mon ba ex a Karine so ta tamboli te mona bango Karine tiko zo azemite engo ba te Karine ba robota te non Karine ba robota aba o mona te ke papa ni na koza responsable eza ke ngana etozate aba o kozo ki arozo moi na charge au premier au 30 a koza ka ozo moi na ki au premier au 30 pa matba papa belé na poto bo sundula rabana to ebiso toza na poto te obeta ka tolo ke c'est ma fille c'est mon fils combien de papa ba sundula bana comme ce peut s'ancrer, ce peut sentir. Ce robot est na Karine. Oza premier papa au numéro sur la Karine à moi. Yemo anga souffle na moi na maboko. Ce que mutabonga bota na ondenge nini tabe émission zo sala. Pourquoi Karine a mokondi ezo sopa bino? Pourquoi Karine a mokondi ezo bele sa bino toujours tension? Ezo bele so tension pourquoi? N'antibite Karine avant na ratanga comme na bino, je pense pas na habiter. Eza ma passe ma 5 yo penza ezali passe ozo kanisa ozo raisonner makamo ozo raisonner za tena tinate makamo lobi oza nonsense mon frère nonsense ndengo boza wana bino bana mame mili bo sele émission eza lokola mutu moko olanda mutu mbangu da mutu azokima liboso aza kuna tana yo te deye azota liboso yo mona ke Karine eza teka leka na émission ya banotanga o ex na ngabona bona ebite so asala ngo lisusu mais tu le na moya lelo na 2022 zo sala Karine asimi mwana ozo leka émission de baka n'importe quoi na koma carré c'est pas bon. Obalbake muta batami aleki bino suna maele j'espère na lebelo place wana mota bobimi ne miso bolobi na bino na mame Emily bolobi mais Karine moko na vana zotala bien aleki bino na maele bino vraiment bozonga lisusu botele émission na bino bien bande ko nanga boza na hôtel bino ba audio ba émission wana bola la émission na bien c'est même émission des atana sens. Eh mon frère ozobela liboma ezobela ki liboma yo lebake ngane muna melisa ke makila. Est-ce mobile mutamilisa moi c'est makila be moi c'est. O bangi ba benga chadish papa. Oza chadish. Sinclair se pe Sinclair. Oza chadish. Kibo mwana vraiment ezali sko muta bonga kibo mwana bomba Karine mayo ngai Karine nga bota nayo. Nga bota na ota parce que oza chadish. Mbande konanga. Gloire ata Gloire lang. Il peut l'excès ba ex na yo. Tu sais moi ba ex a Karine, il peut l'excès ba ex nous comme ça tout le monde a paix. Donc nous sommes ça la bien na 5 bo sel bien na même Emily et si mi na ngote. Bo luka vina yo Karine mo compte pas luka vina ye. Bo to passer no temps for nothing. Karine mo ko zo luka vina ye, azo débattre vina ye. Mais bino mo fandi kaka ki bozo tanga combat Karine. Bozo critiquer ye, bozo sala boy. Et ça malamu mingi te. Pourquoi ba distraction bo mame milo mais ba distraction bo pourquoi o sala que vino de la poser quand même. C'est qu'on a le bi que Karine mo ko une adresse te. Mame milo est-ce que yo une adresse? Na habité. Je pense pas. On se fait na sima moto.
na sima lobi libo ozo adresse vie zabongo vie apoto zabongo mutu moko tayaka na mboka poto akiti bomo na adresse non ezalaka tofandaka toujours na bato boti kotia ba émission moni ke émission moko boye ezosunga te bolinga visibilité émission moko boye bolinga bato bafingaka bino émission moko boye bomataka bato mafuta émission moni ke ezoporter implicité na comité so bakwa Angola bosala pe ba émission moni ke ezoporter implicité ezosunga biso bande kolanga minga koloba eza te bino moko botala ndenge Mame Mili apozaki ex ya Karine Mokondi ba question bomona ne ba question ba répondre ba question moko eza mobala na répondre na omona kazama chadish ele ba mo ba anglais azama chadish bande kolanga tolanda ba audio biso moko merci non so ya cop c'est ça la chanson oui. Ok, il faut que nous fassions de délivrance à faire à Makila. Makila, il y a des règles, vous voulez la Babylone. Là, il y a les règles. Là, on a imposé des règles. Il y a imposé des règles. Nandeni. Comment on en est 20 mètres. 20 mètres, on a ça là, des règles. Au balai, il y a un balai. La simba, on a boule, nangaya. Balai, balingo na boule nangaya. Balai. Balingo lo banini pave, faut pas laser pave. Bon, mon avis. Oui, pas laser pave, vas incapable. Tiens, moi, 6 mi. Il y a les dominés, les dominants. Bon, senti. En fait, la vie, en fait, on a choisi ça la facilité, mais facilité n'a vie ça raté. Tout est bas, ça là, pour nous le Cameroun. Qui n'a pas quant à l'intérim, il n'a pas tout à l'heure de détruire vie. Parce que on boit caillou à la mine, il n'est pas boire à boire rebelle. Pour image à sentir ce qu'on a au côté. C'est selon information tozwaki ndako mozaki na Belgique daki ndako na yo yango pesa ki bato bavanda c'était ezani ndako moko ya centimètre pesa ki bato bavanda mais là en tout cas bato nyos na Bruxelles baby na propriétaire ex na yo pesa ki na mobali na ye ex na nga na je parle l'autre mon nom loba oui mon nom loba ex na yo mo na télévision non je cite pas le nom bato tanga ex na yo ça na télévision na bana monter s'il te plaît to ba internet ex na yo moko boya ça na télévision au pesa yendako avanda na mobali na ye tokoyoka ezaki ndeni comment tu arrives ex no pesa yendako ngane dara bato musuko na ngunda na bango ekala mabe soneni ngunda pe simba mebo bomona pe mutameme na poto echanga kuna mwina ye héritier ngala ozala mwina héritier mais source makambo yebani la preuve bomona suite babebana pe héritier to soya na téléphone o ya héritier ebisenge Senti c'est mon frère. Première fois là le bango exactement la mise à bas. Héritier Bato. Bon garçon. À même moment tout poto à comprendre que les alangouna. Mais en tout cas la vie c'est compliqué. Ne confondez pas la fiction et la réalité. Ici le S du maître zéro. Le titre arrive. Comment ça arrivé? On peut répondre des bisous comment ça arrivé? Ndaku na yo opesa ex na no mobile na ye bakota ki Mario pa na yo to kamuna zaki ni yo mona malgré ma réunion sur ça disant mutumabe parce que mutumabe nini a se retrouver na mutu malamu na photo na vidéo ba mon vidéo na Bruxelles na zela sentir à bleu jaune to dingo mona na sentite mais bino bolingo mona na sentite sentine ngunda na ye sentine mutasala ke ngunda ni ngana yebi ma enregistrer soki siko na sali jement de pona sunga mutu moko na sungi mutu no bola tsanga ngo bomelanga image na carrière na ngai ça va pas marcher cette fois-ci na roloba zape na terre okuma tranquillement boete ya inutile cette fois-ci c'est mort vous allez pas vilipender mon nom car quand vous vilipendez mon nom vous salissez ma famille et j'ai une famille digne de ce nom moi ebita tout na naza te pona sa publicité famille na ngai allez vous renseigner bateau baye barato dans l'internet va comprendre les familles dans la Yope, je t'interdis de dire de quelle famille je suis. Voilà. Mais réponds de Bissot du Kamanda Koundé, s'il te plaît. Tu vois, tu belé plus de 1300 personnes. Ndako, c'est qui ex dans le mobile naïe. C'est à base de quoi? Bon, on est bien que mutara na mobile. So sungi mutumo bana mama ni bana balabala. Est-ce que ça m'a bé?
Mais comment ça arrivé que mobile moi sinon a dit ex na yo mais ozwaki na ndenga se mazara mobile na yo bimakane na ndenga kuzu wala zwaki na ndenga se te wana ko botu na ngulu viana te toto na yo mutaza ex oh non 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 mais yo tout mutaza ya wana mamba yo tout mutaza ex na yo mais bimakana ye mazara mobile na ye zela azara mobile na ye mais yo bimakana ye de sous pesi bango sous oui marambo ba j'ai envie de pleurer pour non raisonner papa wemba voilà botu na moya en tout mutabazo ba charge marambo wana ah papa wemba yo mutulu bagi marambo voilà marambo ya en tout ngaite ya en tout voilà ya en tout voilà ya en tout. Ça fait quoi aujourd'hui sentiment quand vous parlez que moi na aza cop et l'incolo bani moi na cop c'est comme ça là on nzembo moi na cop bagiza moi ya mutu ba yena ba pesi mutu pa mutabota raté ça base de quoi? La réalité n'est pas la fiction. Patrick Ebin Big Man face au Jamba. Les gens te demandent soit naturel s'il te plaît. Bon c'est moi naturel bazan besoin comme un boulot ba. Mais ils veulent que je sois naturel comment? Comment nzembo yembi ke moi na cop bakiza moi na mutu mobali asa incapable on tient moi si zemi moi ça par zemi te moi na cop et wana nzembo donc au moins na mikolo en tout cas nzembo batu ba oyemba oyo kuma ba na 2023 c'est zéro. Obali zéro. Oboti zéro. Wana nani zéro. Ah Lomadi zéro. Libala cop. Ndako a cop. Obali a cop. Les gens disent que sont le côté, ils sont là-bas, ils sont là cop. Oui, on dit que Azorazé mité, mon bal a raté. C'est un zoloba, ozoloba qui. On a raté Azorazé mité, mais mon cop. Yo, allez-y comprendre. Il y a un tour. Il y a un tour. Ça la featuring. Ligola un coup. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho sika ngoye. Bon mona ba Star tu bodingaka. Nga mono na za. Ba fan ngai, ba bonga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Nga so na bakali ka mwemo tu na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo sabone massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kansika biya kana ringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa